Des bandes à London TV. L'Esprit de Dieu s'est retiré de Denis Lessi. Denis Lessi fit quoi? Agiter, agiter, agiter. Des bandes à London TV. Pas souci nangezake. Ndeko na biso Denis Lessi azonga na nzela. Des bandes à London TV. Vraiment nga kobenga Bogard de la presse collègue nangate. Po Bogard de la presse aza mwana nanga. Po Bogard de la presse aza mwana nanga. Po Bogard de la presse aza mwana nanga. Na matière à marambo o etali. Bien mutaki na marambo ebele. Te aya ne lokote ye déjà sotalika ke lobeli na ye alandaka déjà. Po mukolo yaza photocopie nanga. Yaza photocopie nanga. Des bandes à London TV. Bakangaka kindoki na église moko boye babikote kuna babikola maramba ba molimo tout ça là. Nde tendresse ayaka na ye abando simbela tendresse dibinga ba sac ko eso tendresse na besoin rouge à lèvres ya yebi couleur rouge à lèvres wana repé sa tendresse rochango na mbebo era mo pe na ndenga kidiba ye pa koyiba atsepe rouge à lèvres. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV Original. Des Mbanza London TV Original. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mbote mingi na bino ba ebozwami partout dans le monde. Tanga partout dans le monde. On a ba obovanda mi na Bandundu, ba obovanda mi na Congo, ba obovanda mi bongo na Suisse, ba obovanda mi bongo na Mbandaka ya États-Unis, donc partout vraiment. Donc merci na bino parce que vous allez toujours branché pour la Rolanda émission na biso. Merci parce que vous avez confiance toujours na chaîne Oyo to benga 2M télévision TV, 2M télévision TV na ba on a vous s'abonner et vous continuer à s'abonner massivement. Ba Oyo vous s'abonner qui déjà merci na bino mais ba commentaire na bino sala malamu po e bon sara musala na nga sala ke musala na nga ekola. Na micro ça bongo ngai Lorraine Mutoko autrement dit mon amour à soda makasi pe na sima caméra lelo na zana Manassé Singa Manassé bonjour à toi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Manassé il a le même langage qu'avec moi ko fongola biso toko ta couleur to yeba invité na mokola lelo ezana. Bonjour René Abia. Oui, bonjour Nayo Moura de la presse, mukolo idéologie, mukolo combo. Vraiment pour tobeta masolo ya bakolo. Donc on a aussi déjà ko balo la yango donc ça déjà normal. Donc mukolo combo quoi. Moura. Vraiment yonde. Toebani pour air to bandi musala oyo avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peine, to sacrifier jeunesse na biso pour na média, na ba moment oyo to ozo ba faible moyen oyo ba te belé ba osakana na batu ba mambebele, mais ba biso to za ba to mimama na mi PPT et mutu mususu omona hôtel abwe yo mususu kutena sima no kuta sombi mutuka yo kuto somba kelo de te to yebinde. Toyebi pe makambo pe to sala to ya course te na média to ya koluka mituka te mais to ya pona ko servir bino bato boyoka kabiso to pesa bino ba vraie information donc sur ce pona cause ya information nde yango nde to ndima pasi po bozo ba vraie information ba o bandima lokuta nde bandima ba kende pe mwambango. Voilà, bah, au bandima lokuta, nde ba au bandima keba kende pe mwambango. En tout cas, vraiment pour les menacer, tout ça manambu la maison menacée ya somme mais to zaka obligé photo solo là, photo mekampe ko solo là vraiment. To ebio mosali na nzambe. Le autre comme komona bongo mosali na nzambe automoni Denis Lessi, aso potana kana ba musicien, aso potana kana ba journaliste, aso potana kana ba comédien. Au juste c'est quoi? Bon, au moni tozala ba possession démoniaque. Ozolanda. Tozali na ba possession démoniaque elikolobanine. C'est-à-dire que démon aye a kotika tinamutu. Au moment quand la personne est possédée, c'est-à-dire que même ina esika na ya kofanda, akotika même esika na ya habitation ou ya fandara, ako changer même na domiciliation, mona balaba le komi esika na ye. Au moment soki muta komi possédé, même sexuellement. Donc ezala batu so azali possédé mentalement. Ozona na pot démon soka koti na katsa nzoto mutu. Azali ko déranger premièrement intelligence ya mutu pe azali ko déranger nzoto ya mutu. Et alors basali na nzambe soko moni mosali na nzamba komi ko commettre de tels actes, il faut comprendre que a komi posséder spirituellement.
ozolanda démon akomi ko déranger intelligence na ye akosalisa ye ba makambo moko o ezali anormal mais ye akomona ke makambo o azosala ezali normal mais or que makambo azosala ezali anormal. Même les païens, la Bible nous dit même la nature ne vous enseigne-t-elle même pas aux Hollandais. Donc pour muto aza normal est-ce que de refanda na cimetière eza lokola lelo to mona pasteur na biso Espérance Mbakadi lelo to mona ke no commune ko sala ba maram onde ko na biso azo sala to comprendre que muto pasteur a commis anormal vraiment donc so muta commis liboma donc c'est-à-dire que démon a kotikati na ye otozoloba la possession démoniaque c'est l'état d'un homme oyo démon a kotikati c'est-à-dire muto komi ko sala makambu oyo ezali na volonté na yete makomi ko sala makambu selo volonté ya démon oyo azali ko exercer na kati na ye po mutu ya solo oyo azali na molimo na nzambe kati na ye ako exercer makambu oyo ezali digne et non makambu oyo ezali impire et puis l'esprit de Dieu ezali kotinda biso pour aller annoncer la bonne nouvelle proclamer la liberté ainsi de suite ezali ko envoyer biso te okende ko sala ba débat na ba journaliste ou na ba artiste musicien songolo ou pakala non ezali kotinda biso na ba conflit ezali kotinda biso na ba pétage te ezali kotinda biso na ba boîte de nuit non. Quelle licence de l'évangile oyo okolinga o démontrer biso oyo zali devant yo ba fille balati ba mini jupe sexy séduisante na biso des fois te na ba boîte de nuit bazali ko circuler ba fille à moitié nue et alors tu viens à la télé pour nous dire que non te ezali manière mutu na mutazala na lolenge ne ya envoi ya nani qui est celui-là dans ce monde oyo yo batinda soit akenda na lolenge wana non Jésus a envoyé 2 disciples allez parce que ye de nani moko batindi na ye uzolanda c'est-à-dire que mutu sera commis possédé ezalaka na ba effet démoniaque ou ezali ko apparaître ezana ba mususu bazalaka possédé mais ba effet ezali ko laxate ezali ko bomba mususu ezali que nota ezali possédé ba effet démoniaque ezali ko monana tel que auto vivre. Donc on comprend automatiquement que moto lolenge oyo azali possédé spirituellement. Donc il faut aller à la délivrance. Hein? Mais dans le lobby un serviteur de Dieu sera tamboli mabe à cause de la possédé. Nakota liso elo kwango totangango rapidement 1 Samuel chapitre 16 verset 4. Vraiment bandekobo excusez biso to kende moi na lombango. Saoul était un homme de Dieu. Saoul roi oint par Dieu. Nanzele Moussali Nanzambe prophète Samuel. Mais l'esprit de Dieu s'est retiré. Nakati à Saoul pourquoi? Parce que Saoul a commettre les péchés. Tu ne peux pas aller dans le boîte de nuit et l'esprit de Dieu demeurer toujours en toi. Yo me la raba 20. Yo me la raba masanga, un impidique, non, tout ça là. Après, oya olobele la biso que non, tu as la grâce de Dieu ou tu as l'onction de Dieu. Quelle est cette onction? Non, l'esprit de Dieu se repose sur les hommes qui craignent Dieu. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et non, ange nanzam bazali ko camper na vie ya batu oyo bazali ko tambola na impudicité. Non, c'est faux et archi faux. Nous allons voir ça. 1 Samuel chapitre 16 tozo kenda na mwa lombango pona kokima na ngonga 1 Samuel 16 Samuel fit ce que l'Éternel lui a dit puis Samuel dit voilà l'esprit de 1 Samuel chapitre 16 verset 14 l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Saoul oazalaki mutu loko la biso. Mes frères, sœurs, serviteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, ne vous y trompez pas. Tu commets les péchés, même ici au kometaka masumu oyo salaka, misu na bato monaka yote. Sache-le que tu es un homme péché, l'esprit de Dieu n'est plus en toi. Saoul a désobéi. Saoul n'avait pas fait l'impudicité. Hein. Saoul a kendaki obimana mwasi abatute. Saoul a salaki kobote. Mais Saoul a désobéi à l'ordre que Dieu l'a donné, à la mission
que Dieu l'avait confiée. Chaque homme, serviteur, femme, serviteur, prophète, ainsi de suite, nous avons la mission que Dieu nous a confiée sur la terre. Voilà. Une fois que tu n'as pas exécuté l'ordre confié par Dieu, automatiquement Dieu t'a rejeté. Combien aujourd'hui Dieu les a rejetés? L'Esprit de Dieu se retira de Saoul qui fut agité. Saoul fut agité. Quand l'Esprit de Dieu est retiré, Saoul fut quoi? Agité. L'Esprit de Dieu s'est retiré de Denis. Denis il fut quoi? Agité. Maman, c'est la parole ou bien ce n'est pas la parole? C'est la parole de Dieu, je fais que c'est la parole. Est-ce que c'est n'a inventé le quoi? Non. Bandeko nanga vraiment, est-ce que naza contre mutu te pas souci nanga zake? Ndeko na biso Denis Lesi azonga na nzela. Tozomona même Ézéchias wazala ki roi. Tangu sa prophète Nathan ke koebisa ke prépare-toi aux okufa. Tomona ki roi asala kini. A tourna ki elongine contre mur, abelela kinza menzamba kitsa ki mapenza babakisala ki encore 15 ans de plus. Voilà. C'est-à-dire que ndeko na biso Denis Lesi, il a encore temps pour lui. Azali pe brebis. Ozolanda azali pe a brebis. Nzamba tinze évangile pona batu mabe bazala sauver. C'est-à-dire que toro lukaye toko sala ye toujours ba rappel toko lukaye na bandenge nyonso azonga na nzela oyo Nzambe atindelaki. Azonga na nzela oyo Nzambe atindelaki ye to meka ko toucher point mususu. René Abiri, moi je te connais avant on avait baki yo comme chroniqueur, journaliste chroniqueur pour comment on mélanger to mako sambale biso tout ensemble. Na bio place wala to tra Nzambe ba sambala kana ete. Sikoyo to zongi moi simana yo te, to zonga moi simana o kala na yo. O to beta lisolo kala na yo. Te ça témoignage les passés. Témoignage oui les passés. Moi je travaille même dans au placement qu'on a. Voilà. Tu travailles placement vraiment. René Abir l'autre moni mon biso collègue comme le bogard de la presse. Bazolu qui sait c'est vraiment nga kobenga bogard de la presse collègue nangate. Po bogard de la presse aza mwana nanga. Na matière à marambo o etali mtaki na marambo ebele te aya ne lokote ye déjà sotalika ke lobeli na ye alandaka déjà po mukolo yaza photocopie nanga original les andenga yo po so na telemis babiso to bando tola yo yebi donc kutu ba marambo uta be miso uta ko telema wana kutu nde ba domaine na bino bato kutu ke fo bo lobeli la yango bo chela ngombanga ba bogard de la presse ba bato kutu ba ko lobati ozo après ba bato mo be tangu bato bazo loba il faut bango ba kanga minoko bazonga banda kuna bango ba fini ki drapeau mbula ezobeta ozo comprendre de ba bogard wana d'abord mutaya na internet tendresse à lokotaka na wenzangaba. Nazo expliquer aux vérités. Tendresse di binga. Nde mutaya na bogard de la presse. A lokotaka bogard de la presse na wenzangaba. Po bakanga ka kindoki na église moko boye babikote kuna babikola maramba molimo tout ça là. Nde tendresse ayaka na ye. Abando simbi la tendresse di binga basak. Koeso tendresse a besoin rouge à lèvres. Ya yebi couleur rouge à lèvres. On a repé sa tendresse a retient na mbebo. Er mo pe na ndenga ki diba, ye pa koyiba a tsepe rouge à lèvres. Bon, logo là na ba musicien mususu ba yeba na bango batute. Oh, yango moni ba musicien logo là héritier Watanabe, ba Fali Poupa, bazo réussir pourquoi puisque communication, c'est-à-dire que entourage na bango ezali bien. Bazana batu oyoyo mitu ezo sala batu oyoyo makambu mutu ezo fonctionner mais déjà tangu yo zui mutu oyoyo mutu ezo sala te po batu lokola ba bogard de la presse wana ba batu il faut chef de l'état partie gratuité scolaire aza mutu ba azongi ata na 4e primaire nazo ebisa yo akeko tanga classe. Ben oui, ce sont des gens oyo il faut batanga na classe pour avenir ya Congo ezande bango. Il faut attendre la classe. Nalobi te tendresse dibinga ye mona nazana ne lokote pour azalaki pe ne lokote. Ozolanda bande ko tambula azalaki mwasi papa Océan benga na libala po libala simba kite abandoko mona tendresse na ba mari de nuit belé. Nazo ebisa yo nazo oh mama mais yo yambi musena nazo fongolo ba vérité. Bongo dimate. Tendresse azalaki na ba mari de nuit belé. Ba Monique papa c'est so memele ba freinage na musala po so otambola na mwasi o ma azotambola bien te il faut ko expulser ne papa c'est azwa ki tendresse azongi sai kuna na ndako na bango tendresse mbala moko azwi abie akomi journaliste o na ndenga ba courage azwi mbala moko petit na bogard de la presse abimi Cyprien nae
omoni ndenge bangambango ndenge ezalaki bazoya na mwana wana bogar air moko mpe benafandi boye na longoli mpe bachaussure na nga napesi bogar kende kuna na kwe kuna na molar batiango cirage akokende nazoyebi biso makambo na oloba tuna bamatika songo bayebi bamakambo nazoloba oyoyo badame suluzolo mwana suka nzambe bandeko na nga mama Glodide ya suka bayebi bamakambo nazoloba na yo ozokobra babogar babana na biso baye tendresse azobondelela biso to encadrer bogar abanda kofuta mbongo chaque fin du mois pour azwa encadrement ozokobra tozo encadrer kutu akomaki pe air moko porteur mais to encadrer ye to comprendre que te moi noyo ana likabo mais nga René Abiri vision na nga et pas ya bogar de la presse ezalaki nini ezalaki ke na récupérer ye ayande na évangile Erana pour un évangile nazalé non évangile te mais déjà la bande dako se préparer déjà yango moni ndeti babiso René Abiri nde tozawa muta ko telema te abeta lisolo René Abiri na ndenge moko ya faux René Abiri ndenge naza na tikala ko bimana chroniqueuse moko te yebi René Abiri dana baloenge déjà basa tana ba makamu musu na mukili o batu musu basala kanga kutu René Abiri na tikala pe ko sala ngote ozolanda to abatu oyo to miyebi ozona to abatu o to tambolaka deja na makambo na Nzambe et pas na nga Nzambe nazate ke osoki nazana batu bapagano nazali ko se masquer te ngai même ici naza wapi je suis un chrétien je garde toujours ma personnalité mon identité étant que chrétien c'est comme ça que moi je suis et alors nalinga ki na zoyer na encadrer te omoni tuna ngani ba mabala mususu tuna ngani te tuna ngani omoni Nzambe soka bengi mosali na ye Nzambe soka bengi ayebi ke mwana o aza destiné pour la gloire alongolaka ba makambo nyonso oyo kozala lokola ba scandale te mais nalobi ebongo batutu babengaka Nzambe Seigneur est-ce que babangaka Nzambe te ozolanda c'est-à-dire que totika kama solo wana ndeko na biso te eza makambo kobanga eloko te yo yebi René Abiri to basali na Nzambe me mbanga yo yebi mbanga toujours te to banga ni ndetinga vraiment René Abiri na obanga ka Nzambe o to tikali na mukili na ko respecter poaza mama poaza papa poaza yaya poaza leki to ko respecter boss ba siplion ma bandola noza ba boss René Abiri ba msuku balata la ba kombo ba boss no vana René Abiri nde naza awa ozala boss mais sans Yesu na ndimi nazala na ngana Yesu mais na minute nazala na ngana eloko te omoni lokwa na minute na ngana eloko te nanga neloko te menaka na Jésus na minute oyo nanga neloko te menaka na Jésus mais na tse nanga tembete na tse nanga défité nanga pe na concurrence na motuté mais c'est Dieu qui élève c'est Dieu qui bénit c'est Dieu qui restaure. La Bible nous dit dans la poussière il retire les indigents et il leur fait asseoir avec les grands. Qui pourrait y penser qu'un jour René Abiri kozala o azalelo? Qui pourrait y penser qu'un jour Félix Tshilombo Tshisekedi ozana pouvoir place à Zone? Qui pouvait y penser qu'un jour Nzambe vraiment Mama Paola Schengen kilo à Londres ozala lelo ndengaza ya Willy Mouché Nikoda Mboka ba souffra makasi na vie? Qui pensait ozolanda c'est-à-dire que moto na muto za na ngonga na moto na muto za na tona ya ngwana na osenga na batu boza la pressé osa émission na sambula topola toi na chouette ba pantalon zo bebawa donc chouezate c'est-à-dire que Nzamba kopambola ngonga peza to sala pe mission na lié moko confortable nyama encore abetami mais soka betami za pona buzoba na ye mais nga na ebite nga pe na omona na Facebook oh babeti ye de marambango ko beta quand tu es mal éduqué, quand tu es très impoli ceux qui battent mokili bazol ko redresser c'est-à-dire c'est ça c'est-à-dire que on doit respecter les gens médias ils allaient place au ko finga batute ils allaient place au ko naso ebisao TV zali place ya ko finga batu te yo ye na TV kaka bobandi ko finga batu obandi ko diminer batu obandi ko loba ba n'importe quoi vraiment netinga René Abiri depuis na bandara pe na internet on to kende to zonge pai René Abiri a finga pe mutute René Abiri mais oui René Abiri a finga mutute René Abiri a kota ka shote hein Gloria Olangi, Gloria Olangi c'est ma sœur.
ozolanda na finga gloire yolangi te mais na bandande ta musu ko expliquer ka ndenge ka zalaka hein pesa ba kombo mais kombo on appelle ça nani bosani lelo omoni lelo kombo on appelle ça nani kombo on appelle ça ka eza kombo nini po gloire ya olangi ye wana za c'est ma sœur chérie na yebi kaza ba quelque part to komona na ba calamité Jaël Licho Lukoki bambo théâtre Kevin Panda le Kechu Afi Laura la taille Sinta Wadol Nabo Sanité Dimitri Karine Mokonzi 3 fois la baronne Mami vraiment bambo théâtre Ndando tindo finga gloria Théo tindanga na finga gloria langi ndengeni po seri wana obiko obambaka na lobi omoni ba marambo mususu za ba marambo rozongela teza loko lozo tumbola pe bato lelo te na lobi boye média eza place oyo ko finga batu te faut zala na respect ya batu ozolanda faut zala na respect hein te Rena Biri ndezawa vraiment biso toza batu oyo toko kota suna katsa ba bêtise ebele te toza batu il faut toter ya batu po ba biso so tali na ba journaliste tout na Congo journaliste wa se retrouver na ba 80 plaintes sur le langa zalate ozolanda mena tikala ko kangama te don zeta Moïse ozolanda te na bando kima te na bando vivre peka na batu c'est-à-dire que po ba biso yo totambwisa minde bien Ozo comprendre to ibe mam to bande olobe ezate loro la lelo ba mususu baza la lipongi abadini ka ko manquer ba rese pour nga Rena Biri ta la maman vraiment oloba trop ezate église eza bandimi bota la bato belé bota la biso Judith Benyemu vraiment Judith Mundele depuis quelque part bambo ta trop ta la biso voilà Judith quelque part on est madame a remplacer te wana sœur non il me doit remplacer te maman omoni évangile ndezawa il faut tambola na piété no banga nzambe de na minute eza no ma temps ya luka basité na minute oyo so zalaki na bando omoni te tuna ngani ile sikuta luka ngani te mama nga na vivra te pona miso bato nga basi tu ona bando vivre na bando loba na bango esengo na mwasi oyo na rozala naye na zongeli musala nzambe na moni ke bango tu ba mérite ngote ozona bango tu bakatana et à la fin je me retrouve seul face à mon Seigneur et je me suis dit na lobité ça c'est vraiment une grâce na kokapete na osala nzambe na kendara na mwasi moko boye na hôtel gauche droite tout ça là oui et quoi arriver na mutu mais na minute oyo c'est le temps d'abord de servir Dieu dans la piété, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est ça. Faire go la ba matake bongo na liboso na chaîne ya Moïse Mbiye na église cité Bethel ba pesa ke même na miko pa pasteur Moïse Mbiye. Par rapport à ça, yuza musaina nzambe. Artwana ilikaende. Bon, on est des serviteurs de Dieu. Na église ndezawa par exemple nga Rena Biri na Okamba. Président de la République à côté de l'église, normalement, ka loro la mundimio ayaki jeudi ou ayaki mardi ou ayaki jour wana. Bango tu bazandenge moko. Ozo comprendre. De ezate que notre locaux là, président de la République a une église, il faut ngai suko na changer culte, soit tina télémissène. Non, il n'a pas droit à la parole. A refanda loro la bana tout na côté ali loba enzam yepa koyoka koloba amen pour vina epé et pambola ozolanda c'est-à-dire que lorsque tout les maralibo soit cher et allé pour communiquer au côté les misa moto devant cher pour ba sentiment topé ba plaisir na yo l'église faut pas oublier que l'église c'est les membres du corps de Christ un membre ce qui peut comme kopola et c'est ngabasani bakata yango balongola pour ekomi ko déranger le corps. Et alors Jésus qui est la tête de l'église, on ne peut pas réfléchir à la place de Dieu. Voilà. Pour te satisfaire, pour attirer la visibilité des gens. Non, on ne sert pas Dieu pour attirer la visibilité des gens. Pour fali pour paya qui une église nanga ale komi que note na zona simbise micro. Non, il reste là. Ayaki église oui ayaki loko la bato nyonso ayaki te po ba lakisa ye na miso bato ayaki te po ba présenter soka ayaki po yoka liloba nzambe il pouvait se taire spécial tout que le peuple non maman quel spécial bongo bandimio baza na kati église wana okoloba nanga que lui il est plus que ya yebi bandimio bayaka na culte bayaka na prière à butu bao bayaka na vie balala ka wana butu pe moy
ba mususu kutu bazana na chorale ba artiste et musicien o ba yembela rakolo o kutu na mukili kutu bi bango te jour nini pa ozabanga bimisa bango pe na face ya monde que non voici celui-ci c'est un artiste je chante avec lui pour nous procurer bango. Combien qui sont là qui ne sont pas procurés? Non, on ne sert pas Dieu pour plaire aux gens, mais on sert Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, on doit le faire pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire des hommes là on ne peut pas le faire. Que non t'es poni, non. Là vraiment moi René Abir je ne suis pas tout à fait d'accord. Et alors la chair ou côté les misabatu devant. D'ailleurs, tout le monde n'est pas digne de se tenir devant les gens de parler. Oh, René Abir. Surtout au sujet de l'église. Tout le monde n'est pas appelé et digne. Il y en a qui sauté les misabatu liboso cher et me mis trouble en église et après et créer faillite. Et alors, il faut faire très attention avec les gens, les filles ou des femmes que nous sommes en train d'approcher tout au long de notre ministère. Il faut éviter. Merci beaucoup René Abir to komi na suka émission na biso mais question moko kaenga question les années René Abir nini oyo yo komi ko regretter lelo na monde de communication oyo tant même yo zaki ko sala ngo makasi bande ko mona ngote mais lelo ekoti mingi ozo regretter bi fallait pas ekota ezanini oko pesa bande kono o ba embrasser monde aussi ka conseil te bon regret nanga liboso ezake ndeko na biso camarade honorable ministre Patrick Mouyaya aza ministre na biso ya communication mais depuis côté na ministère ya communication na koyebisa yo jusque là totikali komona modernisation mon côté na niveau ya média et communication to éviter ceux qui communication yango eza wapi to pesa ndenge nini. Déjà nous avons déjà du mal kota la déjà chaîne nationale na biso RTNC et baloba na biso ka ke chaque année ba matériel à sike bon ba matériel yango à sikeye la qualité de l'image ba marambo belé tozali komona ezali ko faillir et alors bandeko o bazali ko ya pesika na monde yango pe ya média je leur dirais que bazala toujours patient. Base à la passion et les loyaux papa nabiso Carlos Munjai aza quelque part il pas un journaliste qui pouvait penser qu'aujourd'hui là autant la paix monde entier autant la par-ci par-là non, c'est-à-dire que chaque chose a son temps. Il y a un temps où il faut souffrir et il y a un temps où tu seras aussi élevé. Il ne faut pas vous forcer et ne vous laissez pas aussi faire face à patron et à chaîne puisque aux amours à moi si les patrons t'obligent de venir à son hôtel à une heure tardive pour coucher avec toi. Ce sont des choses que nous avons vécues. Et la plupart des choses, c'est sacrifié. Comme instrument sexuel pour nous faciliter. Avant, musicien était là, yambaye, a fondé les musiciens na makolo. Pour, a commis ko bimare pas musicien wana et c'est des filles. Et alors plusieurs filles autour baka, ba bimana ba artistes et musiciens. Aujourd'hui, je vous dis vraiment bando filmer les bino bango belé ba na full. Et belé ba maboma, et belé ba na banda ku bazwa ba sida. Oyo ayebi nazo ebiso mama na ngai. Bande ko nanga e belé pa mibali ba PD. Forme à rotambola échanger. Voilà. Ozolanda mama babiso yo René Abir non salo ka moi témoignage mo keka potokata. Oyebi kenga yana batu déjà ba longwa vraiment Paris ba futa ma billet baya. Bazo ebisanga ezape parmi ba biloko o ete yanga. Bazo ebisanga babi mon frère René Abir mde tozawa toyeka rapono luka to coucher na yo. Ah na histoire voilà. Ba bengi sanga ko bosola bien. Fatina la ye. Oh no tenga na lingaka yo. Boye ba expliquer nga marambutu na biso na fongola mami suma benatali na lobité à quoi bon de gagner ce monde que de perdre mon âme. Ozolanda yangwana na ko exhorter bandeko nanga botika ko envier bilula lula keba na bilula lolonga René Abir naza nzamba sunginga na diriger église mais mission évangélique d'intercession internationale nana besoin soutien nana besoin lisungi yonde ko ozota la biso partout mokili mobimba omoni koko soutenir évangile musala nanza. J'ai besoin de votre soutien lokola bakiti ba instrument même mbonda na zwi mbonda te nana mbonda te mais nako le karaté na média na banda kolobaka que non te voilà nana besoin soutien non que nangoka toujours nzamba sungi na zwi te na kumisika nzambe. Vraiment c'est un peu ça. On est arrivé à la fin de notre émission. René Abir Bambote, numéro de téléphone. Bambote théâtre na papa nabiso Willy Moucheni Code Mboka, maman nabiso Paola Schengen kilo à Londres. Nabiso wana vie éternel. Parrain non. Vie te côté magi parrain.
tokata ngo vraiment donc il paraît wana tokata to bomango maman pardon ero to ebité so to linga to zala on ndengeni vraiment maman na biso grâce Lumingu depuis les États-Unis d'Amérique boza ebelé et puis année prochaine vraiment so nzamba songi vraiment Canada États-Unis to zala wana tokotambola po biso to aller pressé te toteke mu Congo te totamboli na kimuibi te totamboli na bavia bandako banganga te puisque totamboli na ba principe États-Unis to zala wana vraiment année prochaine nzamba sunga biso vraiment ba dédicace nanga kaka na suki wana. Merci beaucoup, année prochaine bon na bironza na kuna na Canada États-Unis bo yamba to komi bongo na suka émission na biso vis-à-vis ya temps ya air moyen to pour émission makasi ezate moyen to continuer ngo vraiment malbonga ezate pourquoi parce que mboule beta RPKI vraiment to kutani bongo na bino mbala simeko ya to kutani bongo vraiment mbala simeko ya pona lelo nga na bino to kabani to bani bongo bye s'abonner pe na chaîne na biso oyo Demel TV original.